mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Équilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali édition spéciale. Oyo toko lobelabino boyebi tosolo la mingi masolo etali politique. Donc boyebi politique mutu dirijaka monde. Makambu nyoso tu ata eza malamu soki politique ya mboka ezali malamu te makambu kokende bien te. C'est la raison pour laquelle lelo avant na bande émission où il faut na sala mise au point moko par rapport à l'émission nanga précédente. Boyebi ki na epsaka bino ngai na koko ya devant binote na loba et puis na ya un jour ou bien 2 jours après na s'excuser. Non. Ngai soki na niko loba likambu na réfléchi saka soki na ye na lobi yango na yebi makambo nini nazali koloba biso tozali derrière président de la République tozaba fasciste par conviction ndenge na lobaka néanmoins soki likambo ezali malamu te pona intérêt ya mboka pona ko aider président de la République parce que président de la République aza magicien te akoyi koyeba nyonso tout te akoyi koyeba pe masolo mususu na ba réseau na ba communicateur. Donc, boye baka qu'il faut compter sur moi. Mandat au président de la République a mis balai. Na lobakango à maintes reprises que président de la République azali na ba excuse à ta mon côté. Première fois, na loba toujours azali na ba circonstante atténuante azali na ba excuse parce que abundi 2 ans et demi pour na rolonga la système au Kabila tikaki. Donc il y a qui est 2 ans et demi à mandat na donc azali ki mandat ya mobimbate. Cette fois-ci azui mandat à Mobimba, azui majorité parlementaire. Donc, azali lisusu na raison mon côté ya ko expliquer batukeo eloko boisala makité. Donc, ya ngwana biso to ko permettre jamais ce to moni eloko moko ya mabe to ko dénoncer ngo. Ce to moni mutaza incompétent, mutazali fakwa. Toko tikate toko lobela ngo na kati émission na biso ezali donc marque na biso oyo toko ko aider président de la République pour masolo amboka ekende malamu. Donc lelo yango na ye boyebi ba émission na ngai de précédente émission na nga nazalaki na côté ya critique na côté au makambo to moni clarté lelo na ye pour boyeba ke na gouvernement na biso na bokonji ya Félix Antoine Tshisekedi nyoso tu eza mabete soki to sali balance na makambo mabena ya malamu na kanisi ya malamu eleke belé lelo nako lobela bino lisolo ya l'un oyo nga na lobi cela n'engage que moi-même et puis eza solo boyebi ke nga na kosakate. Il y a l'un des compétents, il y a un ministre Oyazali Nakati, il y a gouvernement, il y a Maman Nabiso Judith Souminwa Tuluka. L'un des meilleurs, Oyo Penza qui a Witi, na côté, il y a domaine naye, à Epe, na côté, il y a ministère, il y a domaine naye. Donc profil naye correspondre. Lelo nako solola, Nabino, Lisolo, il y a professeur Teddy Luamba. Oyazalaki ancien DGA na SNEL boyebi tangwa ye na kati ya SNEL masolo salaki SNEL ezonge lengi na yebisa bino place nga na zalaka courant kata na kate ayaki na ba système moko boye oyo ke permettre que SNEL babandaki ko seka ekoma ko sepilisa batu
Lelo a commis ministre des ressources hydrauliques et d'électricité. Donc, Monique a Witina Snell. Donc, Tiene Sika Oyo Ako Salam Salam parce que ça domaine naïe. Donc, c'est la raison pour laquelle Ngaizo Kamu Sangate Musala Oyo Azali Ko Sala Kaka na Mikolo ya Mukie. Donc, Nako Solo na bino Mukie na la Kisabino na faire découvrir bino parce que Batumsusu va été. Donc, Aza jeune, dynamique, compétent. Donc, il est vraiment à côté au bâti ressources hydrauliques et électricité. Donc, Bozala, ne sengo parce que Sala Musala Oyo et Sengeli a Sala Oya Salaki na Kati ya Snell Yangonde Akome Mayango na ministère na ressources hydrauliques na électricité. Donc, Ndengena Lobaïka Ake, ceux qui m'accabeza ma B 5 minutes avec César Ngadi Koloba. Par contre, toko encourager, toko féliciter ba oyo ba ko sala musala malamu pe o to moni ke ba ko sala déjà musala ya malamu comme le cas ya lelo ya professeur Teddy Luamba o azali ministre des ressources hydrauliques et électricité totala na palais du peuple ndenge ba présenter qui est na premier ministre étant aillé na parlement pour ba investir gouvernement ya maman na biso Judith Tuluka Souminwa Tuluka. Judith Souminia Tuluka. Donc restez connectés sur Équilibre Original. On revient tout de suite. Monsieur Teddy Luamba Mouba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Binomoro Bomoni, Aza jeune, dynamique, compétent. Binomoro Bomoni, Teddy Luamba, Bozomona te longi na e, Bozomona penza elongi ya muta sérieux. Mutazo la sao mutu vraiment oyo so Bomoni ozo ba ke fo osala masola sérieux. Malgré tout balobaka, les apparences sont souvent trompeuses, mais na oyo concernant ministre Nabiso Teddy Luamba, il y a jeune, dynamique, compétent. Na FC Binazali l'un des meilleurs nakati ya gouvernement oyo ya maman Nabiso Judith Tuluka. Donc tozo la sabino sigobotala musala oyo asalaki parce que na ministère na humilité. Beaucoup découvrir bokanga kombo yo ngai na kosaka te soki na lobeli makamba muto awa na changera malobate beaucoup mona bino moko makambo koleka na kati ya ministère des ressources hydrauliques et électricité botala bino moko makambo salaki tamazalaki déjà ya na kati ya Snell. Donc restez connectés sur Équilibre Original. On revient tout de suite. Aujourd'hui, de gestion de notre nappe, parce que la ville de Jakarta, avec plus ou moins 20 000 forages, il y a eu des évolutions. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 141 000 forages dans notre pays, sans pour autant avoir une politique claire de gestion et des incidences qui peuvent suivre. Il est de bonne loi pour un pays avec autant d'eau douce de pouvoir avoir tout simplement la consommation de l'eau en surface et d'investir dans la potabilité de cette eau. Et comment le faire? Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un mécanisme pour créer une chaîne de valeur autour de l'eau. Comment se fait-il que, pour rendre potable l'eau, il faudra que l'on ait recours aux importations? Comment se fait-il que la coltangite, qui nous permettrait, ne fût-ce que d'entretenir notre tuyauterie, soit aussi importée, alors qu'il y a une zone spéciale économique qui vient d'être. Et désormais par les transformateurs Pempa Nef.
Na félicité na nous Snell na biso na Fachi Beton parce que ba yebi ke tozaba na mboka ba pesi biso esengo makasi parce que ba tieli ba tindel biso transfert to fandi pendant 6 mois to yeba ka courante ndikumpala ko banjingo ambile nu jitunga jijiji tetu bonso to dibe na bulab jitunga jijiji waka to ambile bena ji yitu sanga nai papa tujimuji sanga jabul bwa kumunanzem Sinela mutu twanya makumikolo mbato elela nzemu kajimba tulama kwa mito sali 4 mois to la molile bino mo boito landa esengo apesi na population na Snell pour awiti DG ya botalaka DG ya Snell olia mata DG mbala moko ministre ezali azarté. Donc c'est un jeune intelligent, dynamique, compétent. Na le bibo kanga kombo oyo malamu. Teddy Luamba, le professeur Teddy Luamba. Ce que mouni na sali édition spéciale, ils allaient pour na attirer attention na bino ezala na ye. Ce qui après likambo ebimi bogozonge langa bo lo balanga César ngadi bomoni olobaki bomoni bonabo. Donc bazali ba ministre yo Azali mwana IDPS bazali bato bako trahir président de la République te bazali bato yo bazako sala musala na image ya papa Etienne Tshisekedi de res mémoire oyo mwana nae Fachi Beton azako kumbela na idolo wana kaka ya mwana vraiment mutu oyo awiti na idolo ya papa Etienne Tshisekedi akoki jamais ko sala musala n'importe quoi. Donc lelo vraiment to beta ki c'était pour to la kisabino ministre oyo ya sika ya ressources hydrauliques et électricité oyo vraiment na ebisi bino bozala focaliser sur ye beaucoup zala dessus parce que musala oyo asala ki na Snell et monani yango na bomoni bazuye kaka ba changer ye domaine te bati na ministère où permettre siko asala makambo ya minene. Donc bomonaki na ebisi bino susu pour conclure. Donc en guise de conclusion boebi be mission eleka ki mibale bato bomonaki ndenge na lobaki. Donc vraiment ezali makambo solo na lobaki si c'était à recommencer je dirais la même chose. Donc lelo ezali ma solo ya malamu ya ko féliciter ya ko encourager ministre na biso Oyo Azali, l'un le plus compétent, l'un des plus compétents à gouvernement, j'ai dit Toulouka, Wanezo engagé Kangai Moko, pour na yebi makambo ngai nazali koloba. Donc vraiment, beaucoup mona musala oye koleka, parce que il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des bons et des mauvais dans makamunyo surtout, dans tous les secteurs d'activité. Na makamunyo surtout ya mukili, il y a les bons et les mauvais. Mais ministre Nabiso Oyo, toponeli bino lelo, Teddy Luamba azali mutu oyo boye bake ako sepelisa bana mboka na musala oyo akosala na côté hydraulique na électricité. Donc ya mwana lelo vraiment tolinga ki to beta c'était tout faire découvrir bino ministre oyo parce que biso to pointer déjà na 4 à 5 minutes que akosala musala ya malamu. Donc vraiment Tokomi Nasuka, il y a émission Nabiso, il y a édition spéciale au Tosalili ministre Nabiso, le professeur Teddy Luamba, parce que tu yebi, à Kosala Musala Malamu Yamwana, tu bimissier, na 4 à 5 minutes pour batu, ba déjà que à qui ils ont affaire. Azali Moutou Oyo, président de la République, a dit confiance à Zeli Mouana IDPS, donc Bomoni a 8, donc DG National, Olé, Amata, DG Mbalamoko a sauté, na ministre, parce que Moussala Naye, il n'avait plus rien à démontrer dans Katia Snell. Donc vraiment, merci, na fidélité, Nabino. Restez donc connectés sur Reclebois Original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000.
Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.